doit mettre sur pied une dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. On a 5 minutes Nabiso et l'élo édition spéciale. Toyeb Sagibino qui Sameno Mobimba. Tokolak Sabino, réalisation. Oyo président Fatia Azali Kosala. Oyo Kanamba Sundolaki. Oyo Abandai ko Kipe Lissusute. Lelo Tokolak Sabino Fikin, la foire internationale de Kinshasa. Boyebi yango basundola yango et comment on dirait ce qui place moko ba fazer il faut ba fazaka ba bandona ki yango parce que kanamba ayebi na efikinte ayebi te que les DJE biso tembe na foi tango chike bando kanga les DJE barake masolo a foire bandi tongo kuma na foi ozomona gara donc place moko donc ya mystique donc ezali ki vraiment batu oyo ya kala bayebi et loko nini bandai ko représenter fikin na biso. Mais boyebi donc abandonna yango mais grâce à président Félix Antoine Tshisekedi boyebi azali ko réhabiliter esika nyonso tout oyo to kolela oyo lelo jeune oyo bayebi yango te parce que loisir eza sous ce belete esika kokenda ki ça c'est la rasoute car les alaki bokende donc c'est bokeyi donc chute de Lukaya place belé donc bozakutu na tenter ya kosala makambo ya mabe. Donc lelo vraiment to zali ko lakisa bino boko tala bino moko boko mona oyo ko salema nakati ya foire parce que boyebi président voyage qui akendati Dubaï amona ba foire oyo ndenge na ndenge on a président de la République en plus azamwa na poto ayebi foire ndenge zalaka ndenge ko rapporter pe donc masolo ya mbongo donc yangwana vraiment Félix Antoine Tshisekedi alingaki kotika eloko babengi fikinte toko lakisa bino matériel eye toko lakisa bino pe maquette ndenge ezali parce que bato ba maquette bon siko avant ba sala eloko ba na ba maquette bon boyaka bosali mbala moko donc congolais nyoso tout mabe oyo mabe oyo mabe donc congolais donc totika kimotema mabe na ebsaki bino ke bato musu bayina Félix Antoine Tshisekedi parce que azaka ka muluba bayini ka po aza muluba et puis na kotika ka ngote mutu a divisa peuple congolais zo mingi ba faible oyo koma ke donc côté mususu boyina boye ezali Martin Fayulu mutu a divisa ba congolais parce que Martin Fayulu donc a rata donc ti a vanda wana amona ki akokomaka lisusu président kokomaka yango soute bafula ki na Genève COP beba donc ti atala raboy âge atala raboy donc so amoni Félix Antoine Tshisekedi azo tambola likola tapi donc azo mona na ndenge wana na politique okwei ozongi sima otelemi o féliciter muto azwa mais botala na église bando semble place mo na fachi tout la mwisi ya zazatika église donc bomona ki motema mabe ya division asala na clique na ya ba journaliste na batunaye donc bozotala donc makambo eleki samedi le 29 na stade des martyrs atakuta aveugle azo sentir que bat batonde belé na makambo surtout donc il faut zalaka ndoki po mona ke ondima Félix Antoine Tshisekedi te ondima oyo ezo salama na mboka na bisote donc vraiment avant tout la bino à image ya foire internationale de Kinshasa oyo bako réhabiliter ngo comme anete ba foire à poto tozali ko rappeler bino que dimanche oyo le 7 mai à partir à 20h 21h30 Adi Londolé le célèbre journaliste Bokomedieu na émission na ye oyo babengi Tovanda Tosolola akoyamba Babin Masombo le combattant oyo azala depuis donc kala combattant et bandagi na Paris à Yebiango, Bolanda bande annonce. Ce dimanche 7 mai, donc Adi Arozala face, il y a Babin Masombo a yé pour expliquer Batou, genèse, il y a combat, parce que Babin Masombo Azalaki.
ezane tozui train na Saint-Denis makambeleki na Châtelet okoye bate fo babetela yo mais Babé Masombo biso tozalaki na combat France Babé Masombo azalaki aye pour expliquer parce qu'azo comprendre était combat ezalaki Kabila dégage siko komi o Tshisekedi dégage donc ils en a sens té et on a Babé Masombo akozala wana téléphone ouvert ce dimanche 7 mai à partir il y a 20h 21h30 téléphone ouvert ba numéro ezali wana boko bengaye akoya ko solola pe boko poser ba question nyo surtout ako répondre à ba question nyo surtout sans en esquiver aucune donc to vanda to solola a dit Londolé le célèbre journaliste Bokomen Dieu ako recevoir ce dimanche Babé Masombo akoya pour y ako expliquer bato bazo comprendre combattre parce que combat zalaki Kabila dégage o ndenge bino bozo memelango eza yango te parce que Babé Masombo ayebi combat ndenge bandaki donc a expliquer bato bazo bunga tela donc ce dimanche vraiment vous allez connecter à partir de 20h jusqu'à 21h30 émission to vanda to solola Adi Londolé akoyamba Babé Masombo. Rendez-vous Ezali dimanche à partir de 20h 21h30 et en direct na chaîne Nabino Kleboa original pe na chaîne ya Adi Loba TV on a saigné Nabino bo s'abonner kuna donc et en direct na des chaînes wana to bosanité Panza Sango ya Congo ya Dino donc le king de la presse yepé a en direct en tout cas vraiment bozala wana po bolanda émission et kozala émission moko kitoko na ebisaki bino batu kuna batu nyoso tu bazoleka ezala ozalaka contre Félix Antoine Tshisekedi ozalaka pour okoleka kuna mais kuna soko yepesa ba argument na yo kofinga et kozala te et puis avant totiela bino ba image oyo ya foire boyoka bomona bino moko ba matériel ndenge kui na maquette ndenge foire okoma tozali ko rappeler bino que AREP agissons pour la République parti na biso politico tozali oyo donc autorité morale nango ezali Guy Luando Mboyo azali ministre d'État ministre et aménagement du territoire na kati ya Paris awa adresse Zouami ya siège au Bokoroya botuni ba question ba yambi bino makamu nyoso tu ekozala kuna soki bokei bokuta na camarade bokatola akozala wana salaka musala makasi po na AREP donc vraiment akoyamba bino tous les samedis boyoka oyo a expliqué na annonce na ye. Bonjour chers camarades, je suis M. Bokatola Banzolo, fils secrétaire fédéral d'AREP France, parti cher à son excellence Maître Guy Luando Mboyo, le ministre d'État et chargé d'aménagement du territoire. Nous sommes officiellement installés en France. Pour nous contacter, nous sommes sur 70 boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, métro, ligne 13, porte de Paris. Nous sommes là tous les samedis de 10h à 18h. Le téléphone c'est 06 41 0D 25 52. Agissons pour la République. Mbote na biso nyonso bandeko na bengami na kombo ya M. Bokatola Banzolo naza secrétaire fédéral ya AREP France oyo mouvement politique ya son excellence Maître Guy Luando Mboyo oyo ministre d'État chargé ya aménagement du territoire. Tozali officiellement installé en France désormais na 70 boulevard Anatole France Saint-Denis pour na okomana awa esika tozali métro ligne 13 porte de Paris. Tozali awa chaque samedi de 10h à 18h. Téléphone ezali 06 41 0D 27 52. Agissons pour la République. Donc siège yango wana ya rep bato ebele babenga yango tolingi tokota rep boye na boye donc sikoyo donc bokei ezali accessible donc Saint-Denis na porte de Paris train tram masolo tout à côté ya Stade de France bus ezali boye camarade na biso bokatola akoyamba bino akopesa bino ba ample information explication na oyo nyonso tout etali AREP sikoyo tozali kotika bino botala réhabilitation ya fikine oyo
Kanambe a abandonné parce qu'il y a yebi na effikinte a privilégié que ça la attraction au kuna na kingakati foire azoe bate et le koni nezali ko représenter. Donc restez connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. TV za radio depuis pillage de Salama à la port international de Kinshasa. Le comité de gestion est le cas nango et belé na data futur. Ba promesse ya mbala ya mani yango ba patotira la volia moté. Mais c'est pour la toute première fois comité de gestion où ils ont kumba na mwana mboka honorable Didier Kabampele na docteur Serge DGA na ba PCA na comité de gestion na ba mobimba. En tout cas, ça a une volonté à chef de l'État, chef de l'État, azalaki na raison ya kotia bango, kotinda bango na kati ya fikiri. Et si oyo batu bakane ko ya ba mandataire o fikiri za bisika bikauka. Botala batu oyo bazalaki na initiative ya kozongisa fikiri na vision ya chef de l'État. Bango ye lobi batu bakokamwa kino fikiri o dobo ya ki kokende kuna tala ndenge baninga. Ba oyo bazongisi yango lelo. Honorable Didier Kabampele, bandima qui baya les siko en souffrance, ou ils ont le loko mon côté. Pour l'obi basala yango, chef de l'État se fait là, peuple commandant se fait là. On doit mettre sur pied et nous créer dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut découvrir. Au sein d'un yo, aux amants à Maïnanga, c'est vrai, au Tangana yo, du ventre.